Le message là, on a déjà tout message déjà. L'embellie de karaté, ils ont gombé, il y a viande fraîche. Nous sommes en train de il y a viande fraîche. On a celle la viande, celle là, gombé ou la tige. On a sur le lit au CPN. On a kamundele. On a kamundele na kala. Mais si on a une brochette. Brochette, hein? Expliquez-moi ça. Voilà, deux sortes de bandes. Sorte en bandes, on a une bande originale. On a chinois. Ok, bah ils sont déjà chinois. Voilà. Biso ya ba congolais to sala ngala banzete ya bambou o to no le banda kala na yango pena tiji pena yango yo o se côté pimisa mbloko mais o pimisa te non ok o ça aïe ya poussière ok nous se kotaye journal ga rôle na nyamo na osala ebele be bana bango tia biloko te basala kaka ndenge wana ba mettre bazali omone bima goûter au premier eloko na tia liboso ok aye ya poussière voilà bon landa ka très cher à mettre on bana poto bon mona biloko ba tia bo sala pe exercice okuna po bila bike bili bo kanne ba tonote ata na funa yo okozwa ka exercice au sali yango après mais go tia la fois mais go goûter tout ça soit ça bien oui ça et joue un rôle na nyama nyonso on a poulet rôti on a poulet bouilli à makasi on taper na taba on taper na ngombe on taper na soso on taper na mbisa mai benga ngo essence hein ok na goût moko boye hein donc l'important c'est essence na musumezani l'important c'est essence na musunyawa ils en leng moko boye ne so muta lié loko ne tu goût aussi la té on lia ko ta na kama vous souhaitez un bon appétit. Merci beaucoup. Très cher ami internaute, vous souhaitez un bon appétit. Nous sommes fico faire pour aux amulènes. Fico comme les maman, vous tenir en regarder. Moi je mange. Vous souhaitez un bon appétit dans commentaire. Tout ça meka kamundele. Tout est basé aux akitoko. Vous pouvez s'en attendre. On lit à peine. Hein? Il faut les moyens de déranger, mais pas non. Non, bah non, tu as non quoi, hein? Il y a compagnie, non, pour nous. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabelanino sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse, Yamoukoussé. Et moi qui est belle autre, Mali, la plus cool de la presse, mais ça, qu'on bien à la Maradoua d'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, je me émission, je remercie ma boss Nabiso, boss Roni Malundama, boss Yannick, sans oublier, boss Checking à Londres, dans Simi. Ma seule réalisation, on m'a gâté pour nous remercier. Pourquoi pas la remercier? Bah, s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, nous le toujours, chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne est sur le fait les sur la bonne habitude que moi si crée moi l'os des alakaka ndego pas ngali na mon équipe bo hésitaraté bo contacter biso na numéro dans la bande de cash on a vraiment Nzambe a repambola bino. Voilà très cher ami internaute El Mara de la presse toujours na milieu na lobaka ka l'autre ça bon na commune Kasavu bisika to la ça nini
basalaka kamundele to betela masolo kamundele boko yebango parce que à l'époque to lobi ngandi ba ngo tige à l'époque to lobi ngo kamundele so ba ngo cabri to yeba basala ngo ndenge nini poko na mbanje singa nini po bela biso bo to meka ngo to mesa comme d'habitude na muto la si ma caméra Josué Mbungu mwana muke na bangenge na eto to beta na li solo muto sala wa système on avait so benemi basala rezaka musuli nini o sala kamundele parce que le ko ba bipandie bima ya ngombe pezalaka ya dende pezalaka melo to ebite mutu to sa na émission so sa biso kamundele ya nini nyonso wana bo découvrir yango kaka na émission lelo et senga bo se manifester beaucoup plus na ba commentaire na bino ba partage bo liker et ça la bela biso kitoko et ça la biso plaisir ya ko sa ba découverte kitoko reba si ja bien tout message toujours qu'on décortiquer encore na chaîne bolingara mingi ya biso podcast et senga bo za brancher bo za toujours brancher be connecter na chaîne bon moi ane masolo e beta malelo bon voilà elle mara na lia kamundele en tout cas le lisabino bana café bana partout dans le monde se manifester ba commentaire to ya ba communion so ezaka te elle mara pour nous ça rabe mission ko lila bangiringi kasavubu to ya wana pena libana lingwa to ya bana kalamu to ya elle immédiate to ya to bana lukaka ndenge to nous savons tactique yango pour se pesa bino bo bina linka de partager mission pour lelo ni to lo bana kala systématique j'ai pipi la poussière maman ma beza lelo bon mona elle mara lia kamundele et puis bino pe bon ça l'exercice pas la pote bo ya kin so mo be mission nga biloko ko lia bo lande longo bela bien numéro te pour epesa mara wana bo numéro bo bengi mutu ngo à l'opposition elle est so na linga ba yake ya opposition bo ça la biloko ngo wapi expliquer yo o ye directement o goûter on nga pina goûter pour la goûter bongo et mais ça ngo bino so bo mais la soy vraiment bo mais la soy te ba na kin so ye ozala kin oyekana place naza ofuna pesa le itinéraire naza bongo na direction ya force on va bien en force donc kuna ils ont un peu force à diagonale siège à vita biso taso tal côté droite nanga eza bongo keneti bugila côté gauche nanga obimati force prince Kasavu buda on éclairci ba place nazali ba bien on de force place ba tout moment taba place ba tout moment ngombe place ba ça moi système ngalelo no bene mambo tali kamundele tige kamundele cabri donc c'est besoin toujours brancher peut connecter tina zera va sa moto tia no saisonner on bet sur épice ni la tiaka et puis tige ça la combien de minutes pour goûter pour ngana na mama na nzala bomba na ndana le note na kangi nzala na temo na matina moto na kiti cadence toujours tellement me coller na dundo elle m'a dunda bobi tina nga dundela on a tamo na nzala voilà c'est l'émission ko lia ma besa makasi lelo na so no kala minute merci beaucoup musoa déjà bandaki to beteli so na bisa bino na annonce nanga le to lobela ni mamotali kamundele tige cabri oto binga ngo donc lelo boko yeba basala ngo ndenge c'est kamundele za dendo tout ça ya ngombe tout ça mipandi tout ça ni donc tout ça boyeba ko l'émission lelo na zana papa oyo aza ndakangi pena Kasavubu na force awa akopesa pena kombo ya base akolobela ayisa biso basombaka biloko ngo wapi bayaka nango ndenge nini moyen de transport ni mataka moto tout ça taxi tout ça boyeba ko l'émission lelo bopesa nga pena temps na solo na a se présenter boyeba pena bien ni to message toujours ko sala ba commenter na bile mata ba partage bo like et na pena bongo mbote papa mbote mama kombo nani kombo nanga maître papi quoi ni maître papi bon pour la bisi ba ne bien la musala oyo na umena ngo na botili ba na bena musala ya omoni apesaka comment pour na sala musala kitoko ba nous basipela nanga. OK, merci beaucoup maître papi à toza na avenue ya uma na ko ya Fox c'est croisement Gambela Kasavubu. Voilà. Tout monde zo kata mukata bana ba bébé tout zo kata musuni nini zo kata rabo na machette boy. Zo sasa mutu. Eh maman, voilà. Le message là na ko kata déjà tout message déjà na mbeli ko karaté eza ngombe ya viande fraîche. Zo mona ka ndenge ça ya viande fraîche. Ya na sela viande sela ngombe oya tige. Ko bana so zo lia ba OCP. To bien kamundele. To bien kamundele na kala. Mais si ko to bien brochette. Brochette cabri brochette. Voilà. Merci beaucoup to so ngoma on we what. Ngana somaka na abattoir. Ana te pesa sombaka. So na somna abattoir. Kwa masina kwa petro Kongo na changu. So na somaka na Kasavubu la veni ikelemba et pas Ethiopie pas ndinga kwa bato mibimba ngoma mibimba na fresh. Voilà. Parce que idéologie au sala au somino ngombe niko kata après au kata sala ngoni.
Après son akati bonazi ba mezi on ekota kana ba tige wana ya kamundele wana muso ko mezi nene zala moko le ga muninga ti so ya ndemo so ya ndemo na mezi na okata boza machine munele te mabe on le sabe muso ko bele te na mo munene muso si muke ele ka kata poto mezi no so mona na okata mezi na okata so mona yo moko so mona mezi yango so okata so normal yango ele ele ka kisate idéologie utawa bon gafa na nga liboso moto ayeba musala oti toke ba classe de moto kimi classe mo landie mo be classe mi landie to mesana pour comment on va mettre ngapi na ndenge na ngapi na sala staff na ngai voilà siko tiko tala batiji ba mbanzi on ba teka moto bino mo sala ngo te ba mwana so ba mana to somba ko soma la gambela eza ba mbanzi elle to la deux sortes ya mbanzi la sabisoko voilà très cher mais terre nous on nous saler ça ma déjà deux ans awa le to yeba ne ba sala ka tiji kamundele lelo vraiment mangweza donc bon c'est manifester ba commenter wana poto boratara mademoiselle elle m'a relié kamundele expliquez biso voilà deux sortes de mbanzi sorte wa mbanzi wa mukeza mbanzi original ba chinois OK ba lisango déjà ba chinois voilà oya biso ya ba congolais to sala ngala ba nzete ya bambu o to no le banda kala na yango pena tiji pena yango wa o se côté pimisa mbloko mais o pimisa te non oui pimisa OK na mo différence boso mango so na gambela pesa mama ba teka matuka teka ba bloc ebela mike so teka bloc bokoko ko de somela banjo ko somba pana bango so ba teka la bilo ne par pièce to ba tela bilo en gros mon 100 pièces tu se botte on a 1000 francs tu se botte na 2000 ça dépend quand tu vas sur 50 pièces voilà tu 1000 francs 100 pièces tu na 2000 francs voilà est-ce que papa expliquer biso na nous mettre kopi oyo ko sala rabantaba kopi ko sala ba kamundele ya ko sala ba poulet oyo ba non poulet banda anene bon année pena na ko basé mais ça dirait trop na solo tala na bo bana set bana to na bo na musala o tika bo bote belle voilà moi ça la ndaka parce que pas nous musune ça on gratuit vraiment tout développer la biso ça combien les années c'est bambu le belé mais calcul bo ça non calcul ngo pena tout passe mais il y a des années voilà et yo mo po bimisi o sali pe bana là c'est na kati staff comment on nga ekiri kimenga chez papi ki kimenga chez papi bimisa pe bana black saba o musala bana baza de belé misu na bayete misu ba de nzinga ba service biloko pa client déjà bazolia déjà siko bisa biso ba avantage nini ozora na musala yo sala parce que ba mona rabino na kwani musala moi mabe bolumbaka toujours sur la mabe po bomaka banyama est-ce que yo ça rappelle yo moko to muta ça c'est la rayo ka ndenge zala c'est na si boyaki déjà boyaki de bana kala avant to bana bien miso au moins tu na bana matita ba tu na bomona ki déjà ba lexa makila na internet c'était on to boyaki on boyaki aux images so zo ki image banga ba mona pe na bilili to bomango ye moko zo sala ngop na ye moko normal o memi sumo bomine nyama alors bomi mutu poza mai akina mai na makila ya sa mutu te ya la nyama et c'est un rapport ça to dame voilà très cher à internaute musala bandaki déjà bozo kaningi pour rappeler ko éclaircir biso mettre papi azo bete la biso bina nous ça ma sala mara le to yeba pena ni basala kabenda kamundele we benga mina tige we benga mina cabri e benga ba kombe belé bana poto bana partout dans le monde na kasapo mutaka kama solo awa na staff oyeyo sikoyo expliquer biso nanu mamoke na neni ni boso katibu après o sa neno ko tumoka boye tala be pisto neni azaba be piste nyonso tout de celle oyo musanyama okito so mutala se plezali omona ngo pela ba image omona ngo bino voilà sikoyo te ko somba ko ba ndoko kata après ko passer otokisa to ça ne mais quand ça biso na bien to comprendre biso ya dande le somba da boye to sukula ngo de ava to lo tumba so to to be piste to tumba sulte to bana mbala moko to mbala moko pour la société il a nettoyé déjà voilà donc c'est là aussi sur kata après tant moté be piste pas le expliquer biso ba ingrédients combo na combo moi c'est ça peut ba hôtel la biso bon réel en tout cas je la ga be ser nenga zo kata après nous zongela babo na biso et biso podcast kala mingi te pota on papa no chawa ba ingrédients wana so pour atango céleri to yeba so ba tanga go muscade to yeba so ba tanga ai to yeba so ba tanga to wata muma nyaso wana bo yeba ngo kaka na émission lelo esenga bozala toujours branché pe connecté na chaîne na bino moko bolingaka mingi to bête la ba histoire to lancer bino ba liaka to lancer bino ba sala bino rolia ya biso podcast à suivre dans un kala mingi te
oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mu oyo eza ai ya poussière nyonso ekota ye ejournaka role na nyamo na osala ebele bayebaka na bango kotia biloko te basalaka kaka ndenge wana bamaître bazali omona ebimaka bute première eloko nazotia liboso aye ya poussière voilà bolandaka ya très cher na météo bana poto bomona biloko baotia bosala mpe exercice okuna mpo bina bike bino bokamine batono te ata na fu na yo okozwaka exercice osali yango après omeka otie na fu omeka ogoute place oyo ezala bien oyo eza ejuna role na nyama nyonso okotia yango na poulet rôti okotia yango na poulet bouillon ya makasi okotia mpe na taba okotia mpe na ngombe okotia mpe na soso okotia mpe na mbisa mai obengaka yango essence na goût moko boye donc l'importance ya essence na musuni eza nini importance ya essence na musuni awa ezalaka na elengi moko boye neti soko moto azolia eloko neti goût esila te ozolia ezokota ti na kati ya mino yango ezalaka ya biloko oyo etinga na posa obakisi susu nakopa mbala moko eza eloko mabe elo esisa biso mbongo nde yango essence meloko ngata solo ngo momona ndenge yabele essence ko soso lekota na caméra me bandeko baotela émission bayoki mpe Beni ya ngombe badesite mpe na ngombe voilà aya mpe ya poussière opesa mpe kaka role moko ya makasi kaka maka be essence achutaka mwa goût muscade ya poussière oyo esalamela yango apoto te esamaka biso kinshasa kaka balati soka mbala zoka emikili biloko ya papote mais eza ide bien lepeso tutaka susu ero na liboka bafacilité biso tâche mbala moko c'est bien bozomona nde baotia baepisi bomona baingrédient batiaka na kamundele bino bomona oyo eza ngombe viande oyo eza pena ya fraîche ndeko akatikati abandi kotia siko baingrédient boolanda bino moko oyo même gel na ngombe unatiaka ya liboso oyo eza siko otonosalela kala nde yango oyo eza bapote ya sika mais eza lango eloko moko me na makasi eloko ya ndenge moko mais eza différent na emballage emballage unaka role moko voilà kitoko bomona bino moko déjà te eza radio te tosala basolution mabe eza lelo et après oyo eza deni ya taba ejuna role na nyama nyonso okotia yango na kapa okotia na viande fraîche okotia na taba okotia na ngulu mposa okotia na biloko nyonso tu okotia mpe na poisson nyonso tu ekipa eloko te ozolia ye moko osanti wi nale eloko pena yamonaka bamisusu olia place wana atikali kaka place wana ateza besoin kolia nebokeso eloko ozalaka ana oyo yango ingrédient kaka ekendaka bongo jimbo simple jimbo simple eyebani nango partout bamisu mpe na nganda batiaka na makoka yango mpe opesaka na kuna yango mais folia biloko osepela yango batia biloko osunga na te etiko na petit ozolia neti esila te esila te babiloko yango baepisi oyo ekutaka mpe mbongo ebele ekutaka mbongo ebele episa mingi ekutaka mbongo ebele makombe mpe episi kapama nasalela yango da soseli kaki elianga da ba 45 000 eza ebele déjà par rapport à taux na biso eza mbongo ebele ba $22 mpe oh jimbo simple voilà oh eza veda baveda na batia yango mpe mponi badesine soso batia yango na nyonso tu mpo otia na kati nango ezaka jaune même eloko na ye mais esko oza marque mosusu mpo aza jaune na kati me na kati oyo maloba te bandeko ebele balobaka babiloko totiaka bakibi oyo epesaka bamaladi mais yo ozosalela biso biloko ozogrinote ozotia yango estce epesaka maladi to te parceke bandeko ebele balambela biso babiloko te mais yo oza papa nganda otiela biso babiloko yango talisa biso nano epesaka maladi eza leconvenient te to ndeni
omoni makambo nyonso tu ezodéveloppe ntango akala bamama na biso bakoko bamama na biso banaosala biloko te banaosala kaka batomate ya mbuma balintina mpe kala te eka ya mbuma alandi kaka ndenge mpe olepe biloko osepeli nango mais te makambo ezodéveloppe par jour tolala bamwa eleki makambo ezodéveloppe na makambo nyonso tu yango moni tokoma développe miso ya biso bagene ya biso ya série na biso ye na baépice oyo eza yango mabe te po ete osala yango boye ekotaka na moto bali yango mobesu te yango tomona bafilme mosusu ezosala bango bato bien te ekomi mwasi ake place batekaka biloko balasinga kosala misubakomobaka yango misubaka yango voila bakibi voila na biso osalaka eloko te eka basali boye ekota na moto elambami elakisaka eloko moko te alaise à l'aise. Voilà, merci beaucoup to évoluer na biso après wana ongojuté sur nini après wana oyo mungwa otobengaka mungwa basenzi mais oske ya mungwa basenzi mungwa oyo tobengaka sel eta mpe na mungwa basenzi oyo sikoyo eza mungwa yanga moko na tutaka na machine te nasangisa wana baai na bilo mosa mike mike nikangambo na machine okotiango mpe na loso okotiango mpe na presque loso tokotiaoezodéveloppe oza terrible biloko oyo namesa bino so ifodekre bana bana bemission biloko ya kolia nona mwana batia baingrédient ebele lokwa lelo te kabundi ya lelo na mbandi na okende na poche ya nini nanga gilet nanga presingi oyo eza vinaigre o vinaigre vinaigre importance nango eza nini na importance ya vinaigre tosalaka bamiso balobaka vinaigre soki otiango elemisaka nyama vinaigre elemisaka nyama te esalaka ejoutaka mwa implicement na nyama mikile moso balingaka mwa ngai wana ya vinaigre esalaka bien tia mwa ngai lokwa mwa citron nyama so ezaka makasi ezaka makasi elemisaka nyama te esalaka jour implicement voilà donc ça yango nyama esapela bien te yango bien te donc eza biloko nyonso tie oyo esengaka fo ezala so moko ezangi emaku te ok voilà montréal ezola biso mpena ndenge balance ekende ne baobalusa siro oyo bali babanda obalusa oyo ani wili okotiango no wili fa totiaka huile boyeezokotala mbanzi otiala moto kuna moye ekauka eza te ezalaka lekeleki ezotoka leki atali kaka bwamona yo ngelingeli ezosala endimba nango wana mama nazalaka a technique mobalula ngango voilà surtout bobolaka bo maboko ezalaka da bien soin to maboko ezalaka okati kuna osali bosimbo dans les bons propre déjà mosalso nasalaka vana nsima eloko boye napasaka maboko puis totelema nzaka na ngai ezalaka toujours na se na kata manzaka boye ezalaka te mpona salité eza mpe manzaka milai moto olia to omona nkele voilà toujours na se obalula boye sona baluli boye ezosangana omekododolango meka oyoka gu totiaka komekala boye esala eloko te mais nga nayeba kaka daya po kasi na mese nango natalaka na miso boye sava oto akolia déjà kadaya wi boye sava voilà apres kobala nsima ataka onga rouge ok bomonaka ndenge kochange batia yango mingi te parce que otiango mingi elekitaka rouge mpe so eleki mingi moto obanga kasoka mosuna motu yomodaya po yebimaka voilà ekendaka bongo très cher ami internaute émission lelo eza somo parce que eza maliboso elle mara de la presse asala émission ya biloko kolia tomesa kosala baémission biloko kolia tokenda bakapela basala bangulu tokenda bachaba bapoisson tokenda kosala badendo mayo tosala bantaba mais lelo oyo émission ya kamundele baingrédient batie na kase eleki makasi mais tokoyeba soki différence ezali na baplace oyo tokenda tosala baémission par rapport à nito tokogoute yango nde na opesa résultat nakoflate te nakoflate te eza mwana kasavu aza vie nanga non oyo eza mama mosala so asali mabe na bake te vie kamundelo ya mabe so mpe kitoko nakoencourage ye tokobetele maboko tobokele bafleur ezala kaka bose manifeste beaucoup plus na bacommentaire maloba eza mpa na yo après asali siko boye nazotika yango banda 3 minutes ou bien 5 minutes efanda fali mwa mokesi ma yano charge so na mbandi ekoti na kati aleko charge na mbandi bongo natia na moto komisa bongona na so baimage ya baotia na moto ndenge etokaka ale bomeka mama o ndenge ezala ok merci beaucoup siko tozela après 5 minutes apres toye lisusu ona otia siko na mbandi onatia na moto ok merci beaucoup très cher ami internaute boyoki ndenge tolobaka tv eza radio te bomona nde makambo ezokete olandela mpenza makambo ngo malembe baingrédient ezotia ezokoexplike ezosepelisa mpe na babone
Et c'est tout le Boroya na Kinshasa la saison où elle marre de la presse. Oh ça la mission bilogolia. Tant que bon nous tela mission na sala wala so c'est bien émission ya poulet mayo coach wana oluki numéro wana obengi bango okelia. So moni ya dendo bengi. Omoni ya ke shaba poisson na sala obengi kaka bonde kenda parce que njoto ko lesa ngo babiso ko kufe sili. La mission elle marre na télé boso na teka we pa. Ba oluka ba batika kinini asala kinini balie mutoki na ngai mso na tamonga na moi. Na 6 mois micro na nga na moi na osa même mission na nga tana odaye ba welo le maintenant ça bon moi nga moto na omeka ka boye ça c'est bon so na kena nga ya kenda pena bongo aso ko expliquer biso tozela dans 5 minutes oto zonga mto mo ndinga ko kote bilona ba mbanje pe otana na moto na suka dosa ni dosala ba exercice wana nga isinga na lia na oza sima caméra na nga invité na nga mo na za na to ko grinoter ka ndenge za to ko yeba pe na sali bo eso ba so litungulu. Est-ce que tu as un poivron? Est-ce que tu as un tomate en bouma? Est-ce que tu as un tomate en linzanda? Est-ce que il nous a toujours nous sommes nos calamités. Merci beaucoup. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondima likolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me koli Forever grateful I'm counting my blessing Ba wedi wa begin koze leki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande di si to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The come is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamu oduwa give in exchange koma koyemisa ngai Liwaya sondi mapepo nga na zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo Obimisa nga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondima likolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me koli Forever grateful I'm counting my blessing Ba wedi wa begin koze leki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande di si to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The come is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamu oduwa give in exchange koma koyemisa ngai Liwaya sondi mapepo nga na zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo Obimisa nga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata Voilà, na moi ce qu'on a déjà c'est na bambandi, on a mon outil pour avoir les tout le technique ni au décor ton nez. Ba technique c'est belette.
technique belé misu to tia ko ba concombre ya solo hein on ba concombre to tia na kati na bo beji to tia ka voilà to tia na bo beji ba concombre do makambo za makambo to tia ka OK dessin ça la makambo voilà si on est continué la moto bo peut bela pour monter ali yango ça prouver combien de minutes 3 heures de temps ba 15 minutes d'abord ngombe ya fe ngomba fresh na moto ou mettre ba 15 minutes déjà ça va d'abord le ou mettre la moto za ngulu na taba OK so on est dans ce noir bon ouais ça bouda makila taba oh bouda makila taba ba liboso na mona ngo hein Teka mafao ba biso eka na jipa so même sur 20 000 na misu ba yise biminga bo makasi ane bo pona la milinga na temi ko bota ma misu yango biso message déjà voilà c'est biso c'est après 15 minutes bon déjà pour biso ko faut temi so na kwanga combien bon to ka moko 1000 francs kwanga on ke 1000 francs bo ça c'est biso 3 kwanga quand la biso yango to c'est là et ben là to goûter on après na suka to test service on a vu combien et puis on peut se numéro de téléphone na pour ba ndeko yo ba linga livraison et ça à domicile aya au livrer à partir du numéro na to bo bela a roya wana à livrer mais avant na ba ça va commenter na goûter ngo après na zo no calamité merci beaucoup mo voyage na biso ba ndinga pour ba koni wana matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange ekoma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to bon mama loko deja yango ebeli bezolia omeka bakobaka na suka yango loko solia nayeba so na kozwa zero be na kozwa combien vraiment vous souhaitez un bon appétit merci beaucoup bah très cher ami internaute ba bon abiso vous souhaitez un bon appétit non ça non fiko faire pour oza mumlene fiko fio comme les maman vous tenir en regarder moi je mange hein vous souhaitez un bon appétit dans commentaire tous sont meka kamundele toyeba so eza kitoko bopesa nga tana olia penda hein ya pour le mbuyenga dérange me fa non kuna
Baba non, tu as rien en coin, hein? Il y a compris, non, pour nous. La moto. Ah! Oh, elle m'a donné. Bon, a donné la tête. Voilà, nous on monnaie. Nalié. Donc, Bangoma vous allez au lieu vient nous passe mais ah non nous passe Dieu. Bali bosso. Au lieu ensemble na muto kana sima caméra je sais mbungu na invité la nga kabangu kabangu comment quoi ya alors à témoigner nous parce que nous on dit parce qu'on marre trop de commentaires. J'ai bien mangé hein, franchement. Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Bonne santé. En tant qu'invité la nga tolier bobo caméra joue bien sûr mais pour défendre bilo relié par rapport kamundelo yo qu'on donc à comprendre vraiment que tout non côté donc kamundele ya taba mais et mon ngombe et mon goût donc musulman donc très compliqué on sait les comptes c'est ngombe monsieur Gwantaba on a raison et dans ngombe monsieur Gwantaba par rapport à l'ingrédient ça qui est mon lobakango parce que tu fais ça radio tu fais tout le monde a bon besoin on est bon lié mais ku fait le comme bon qui déjà besoin bino munoro yango zoningana to lié biloko yango sili waza si ma caméra ta mona na été pese la par rapport on est ba balobaka bakamundele wana soko liango minu passe yo mo lobana bon on va lobaka que ba na bana poto surtout ba star o balinga ko lia ba place mo e blo mo boeza VIP quoi vie de league c'est tout lobaka attends ça moko oye sur force avenir force direction il y a Gambela na Éthiopie voilà donc na coin kaka ya voilà c'est nzete au monde kaka ye moko motumbi kolo likambo azawana maître papi voilà maître papi azawana donc ça vraiment besoin de l'emblo na groupe oyo lingeli boyo ataka ngamo international joko na ça voilà donc c'est vraiment bien ça OK donc maître papi vraiment na ba merci vraiment voilà na musala kitoko au sala biso bastar ya Congo tozala voilà merci beaucoup voilà même moral boki ndenge joko international kabango défendre vraiment ndenge biloko tolié na le biloko na le ngombe mais biso Gwantaba nyoso elelaka pona ba solution au maître papi asele biso le mission lelo pona la sabino bana poto baike tamo ya kin boyaka ne bo visiter mboka botika kala tamo ya bongo senga bo profiter na nini bolala ba flata kitoko bokota babara kitoko boliaka pe biloko kitoko neti bantaba neti bangombe bakamundele bo c'est bon tongo liango eza longo eza fresh et tu détruit corps na hote et puis c'est mon protéine ezali parce que tu biloko eza naturel pe ba tungulu poivron j'espère que bon mona ki ninga tumbela ki biso ya biso yaki pena ya honneur à mettre papi en tout cas merci beaucoup na ndenge to lié to tondi et puis mino ça la capacité na ndima molobaki ba ingrédients tsaka loko détail o elembisaka musudo ça nga pena ndimi parce que ça mutu mususu oli ngombe et comme le gars bazoka mais ero nga ndo masheka na watafuna tout ka ba mi to linga bongo bo bisa ngombe ala kamundele ala za bazoka otafuni ne ko musu pas ça longo atafuni les sources c'était comme ça en tout cas na bité message ni européen ça na batutu o bazala bazali kanisi bazana poste ba ko petit ni elle mara melisi bango o ya liete akolia bona neti na zakara date bongo ya des zakara na ba muki otumbola mutu polia. Donc, c'est mon message très important. Et puis, na souka, tu repères sa numéro pour les koyo, bon linga, ok, livrer bon parce que livre moi livraison on a fait un micro pour passer un message car on n'est pas malheureusement pas na yo mettre papier. To livre na biso tendaka à partir ya numéro. Voilà. Numéro pe ça la bourgeois. Voilà. Ceux qui besoin ya bilo akolia, kana numéro na nga wana. Voilà. Boko benga na koyamba la mona na sele bina etika. Ceux qui botu bozinga te. Kaka journaliste o kolo image. Voilà. Yo ba numéro na ezala kuna ata parti na ye pa ko longa place ya za. Très bien. Akosa sacrifice. Voilà. Oya tina établissement na nga akopesa na ba programme na bino bleu oya nango. Voilà. Na nga sire. Tapo na bino koya. Voilà. Baya yoka ku ngana yoki. Kipeza radio te ngana lié. Esi bo em subo ndi mangato el maka kosi bino bo ya ko meka bolia apoto sangala biso de soto lo bake ala maka bien sala ga bien. Papa papier l'équipe maman bino lamba bo hésiter te. Bo contacter ye na numéro eza awa déjà
Appelez ça numéro plus 243 85 04 64 798. La bandelle est sous plus 243 85 04 64 798. Tu vas sur Bengi, mettre papier, Morazawana. Pour aujourd'hui, numéro de Karama. Numéro de numéro de Karama, 24 sur 24. Par rapport 5 sur 5. Et ça, c'est bon. Mais mettre papier, n'habite sur le basou que Zali par rapport à Nengeto, il y a qui visiter les bandeli au pays, c'est que non mototé. Et puis ça, que l'autre côté, Gruneto, que l'autre côté, sur les bandeli, avant même au Sassantaba. Toye, to landé, nous sali Moussa, na yepi na suka to goûter, to yito chité na biso, so message des alliés en paix ça pour na bat. Oh bon, j'attends y a l'émission. Bon, un message des amis qui était, le mot ba, vous avez témoin bomoni, na sepeli ndenge na écoute bino, on a yété bo fandi bo zelinga tina yé, na bandi action surtout ti na suka nango, c'est un peu normal. Voilà. On a remercié bino et puis na bato bon on image oyo na bekra ba surtout ba monango c'est normal na c'est la bino ma beaucoup fond na pour ça aux la bino oyo tout monde merci mille. Voilà, mettre ba na bossa le mot prix à tige to pesagité oyo c'est l'émission de décor ça combien puis il y a simple ça combien puis à décor ils ont na 3000 francs. OK. Simple ils ont na 2000 francs. Mais sans oublier vous pas na binoté na tambola partout ti la ba fête na kenda ba lo na décorer ba salle ya mariage ya fête pour na décorer tangula mobimba na tumba ba tira baloso ba pomme de terre ba petit pois na kati. Très bien. Ngula mobimba na tumba ne surtout la décorer na maison no na sala na ngo. Voilà. So bon na belle décor 3000 wana 2000 francs. OK. Mais na keno kina pour ça ba servir traiter ndenge za la partout na kenda. Et je dois appeler ba fête ndeko pa nga tumbelo na roya pe ah. Roya pa azuka parti na na tumbela l'SPACPLP. Voilà. En tout cas merci beaucoup. Voilà très chers amis internautes. J'espère que nous allons voir TV Radio TV au Moni. Tu vas nous bandeli nenge pe na yaki awa na saki annonce na nga na sabino to lobela ne mamwetali ne basala ka munde to benga kabri to benga tige. Bon mona ki bino monde bandeli to zoki papa ala ki biso ne basala ka ne ba nenge abeli biso so pe basombaka nenge yaki glacier a tona bassin akati yango a épicé yango a côté ba mbandi na moto ebeli na goûter dans les bons. Est-ce que tu dois tirer à côté de ça, parce que awa ne ba terrasse ya zinga zinga awa ba ra basali ma commande à 4 ici à pesi ka ndenge za la rapport numéro de téléphone ya ngone pesami bana poto na bi ke bino bozara pena na vitesse ya ko ça exercice surtout sur émission Koti bo tali bo commenter bo partager bo liker bo ça exercice bon mais ka ko ça l'exercice ya ko ça là kamunde na manda kuna bino mais différence ezali na bisa bino ya tono et les gaga na lengi parce que tono e ba saka mo gumoro boy déjà na sala débat wana donc bobo cité de boy c'est na banda ngoni mo ça ingrédient tout o papa taki mona ngombe e ko na gwanta ba papa ba ingrédient taki wana biki bozaki pele bele ya ko landa ngai merci pour la confiance et fidélité bo pesa biso tous les ratouchis de bosso ba téléphone ba télévision na bino wana on remercier na ba boss na biso bisika bozali boss Oni Malundama boss Yannick sans oublier notre boss checking na Londres Hamza Simbi masolo ya réalisation comme mekate pourquoi pas les remercier famille Mathieu la mobimba na mona bongo maman Laura Chou motema ya boss live pourquoi pas na pesa ba mbote na ba base na nga o ba soutenir nga lokola mon vieux Bijou Lulendo, mon poto, mon vieux Freddy Ngoma le coutumier, mon Issa, Gloria Gonda, la fille en couleur, glo. Et pourquoi pas les remercier, famille n'a miel le mobimba, la peste pas montre ma base, n'a pas osé belé, mon vieux de best, papa na bestera Zola, la peste pas montre mon vieux. Kazadi, Zadio Kazadi, Bambote Belé, n'a pas Bambote tout vraiment, Balingaka, El Mara de la presse, sans oublier base privée, artiste du moment, Glody Bouzi, moi, on a un succès, donc la piste de Bambote, la remercie nos peines de Koyo, et Mbaki Biso Pena Awa, Autosene Pena Moussa, Maître Papi, Aktumba, Yemta, Kanga Pena Kasavuna Force à Komekate, Bambote international, Djogo, Kabangu, Njuzi, Bambote Belé, vraiment, tout, Balingaka, El Mara de la presse, si ma caméra n'a zaki bongona caméraman na biso Josué Mbungu mwana mukila bangengena na mosu yado ya basalisa ba mote belé na loba kaka soki non na kufite soki pe nzambe azongite ngana bino tokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso
lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai. Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika